Vos ceintures, mesdames et messieurs. Oh. Vous êtes dans une zone de turbulence. Veuillez attacher bien vos ceintures. Oh. Mais crash, c'est ça. Un scaradon, et tu as mal à l'aise. Et ben, ça roule quand même crash. Ok. Oui, turbulence. Crash, vous avez quand maman, babadaï. Mais turbulence, c'est. Aviozo ningana, présenter réseau benda. Donc, ma baisse. Donc, au Belvia, ça là, fallait quand même bon, merci. Nandini. Ce qui est là, chaîne nous faisons respirer. Ce qui est là, place nous faisons théâtre, nous faisons le bima. C'est grâce à cette dame. Voilà, merci beaucoup Nabalandia et HP Média. Bonjour, bonsoir, réseau dépendant alors laquelle Bolandela. Émission partout, vous êtes dans le monde avec la vôtre Dali dans l'endroit automobile. Le fond de la presse congolaise est s'abonner, partager, aimer, liker, laisser le petit commentaire, ça nous fera énormément bien. Un gros merci à grand prêtre Nzambe parce que hier au pays ça m'a cassé, hier au bas de là c'est pour cela. Bon, nous sommes s'est présenté devant baïtondo qui est ordinateur, le téléphone, les autres dépendent quand on a partout beaucoup de télévision. Un gros merci à maman ou maman Maman Mbabi, elle c'est ma patronne quoi. Maman et HP Media, voilà un grand merci na yo, merci na nyonso sala, merci pour la confiance. Je dis un gros merci na DJ Sete Babi Angelou ya Kembo Babi etant au boka Angelou Barza d'accord. Un grand merci na Alain Kembela papa na Ninel depuis Paris. Un grand merci na Nassib ya Babi, une femme d'affaires. J'espère que va vacances les bien. Un grand merci na ingénieur Zulu Maya c'est papa na Tichi que moi mon balo moi mon ke me ma poche moulai Babi tala kananga. Comme il y a mon roman, babi le loto lobby la moto européenne. Côté la famille Libota, na bakouk, qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas sur ce beau plateau, nous allons roter. Je serai avec Bob Molema que je dis bonjour. Bonjour à toi Dalida, une consoeur, petite sœur, surtout. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. Ouais, à ton. Merci d'avoir venu surtout pour Hollande Bisso. Famille Bota Shalom, Shalom place Bozali, Focus, Bellevue Télévision, Focus, Bellevue Candy. En tout cas, Shalom place Bozali. Mbote na la maman chérie à moi si, Boya PA. Mbote na la maman chérie à moi si, Mbote na yo, maman nangai, Claudine Bokatola, Bazi à Londres et à Kati. Mbote na yo, Lususu, Aigle Jaune, la patronne. Balobi, la force qui écrase. Mbote na yo, maman, Abisso, José, Lou, Sadis, ou en tout cas, shalom, shalom, na place, nous surtout besoin Bob Molema, ngayo nae. Oh, you, yaka. So, mina ya no ya. Yo, so ka, yo, na ya nae. Oh, c'est quoi, famille, vous tenez quoi? Oui, la copain était là, la copain était vieux, la rapport. Shalom, shalom, la copain était shalom, de Mbota Sika. Shalom, biso famille, vous t'as ça, shalom. Oh, ya solo. Ouais. Vraiment, quand on explique, bah, abonné na biso, naza vraiment, on a vu na Bob Molema to so la mambo et oleka. Par rapport, il y a des artistes, na biso, comédie, autobi qui basara msana bango bien, autobi Bellevue, autobi si la baza basero, bapesa ba les meilleurs na bango basala vraiment ba carrière minée na pe basala ba combo. Mais comment na bango lelo basel ba entreprise zo mata, ba comme na ba fanatique. Polémique et botami à Osakanate donc comme moi au fin ya fini wa les qui donc vu que ba caméra comment on ba comment ba téléphone ba on a facilité au tchara téléphone boya fini ne mutu donc na niveau mo ogi même pas remettre mais le lot vraiment na vu na bob na bito solo ne vraiment kambo au niveau okenera o comme mabe et comme mutu ya kufa mais tant que vient na photo pantalon moins teke mo so ba dire betama kai mutu eba. On est raté. Et raté. Attachez vos ceintures, mesdames et messieurs. Oh. Vous êtes dans une zone de turbulence. Veuillez attacher bien vos ceintures. Oh. Mais crash c'est zaté. Turbulence caradon, et tu as mal à l'aise. Et ben, ça roule quand même crash. Ok. Oui, turbulence. Crash, vous avez quand maman babadaï. Mais turbulence, c'est. Aviozo ningana, présenter réseau benda. Donc, ma baisse. Yumoro mona makambo le contre Bellevue na sila. Ce sont des sœurs sali parcours na groupe manko to ba kaka da groupe Simba et so zopiton to la bon temps bazaki sœurs. Il y a non le bandeni ya na leki na kata groupe Simba peut-être peut ba jouer un rôle manko ou cette scène manko. Ouais, plusieurs reprises ya mukolo ba nini ya na leki bate ba collègue. Ba na ki mukolo. Oh. Ouais. Quand qui me colle bon et voilà bon OK et ben qui me colle ça la non mambo ba la qui me colle ça non ma relation mon bout ya ba boulot et ainsi de suite. OK mais
Maintenant, ça boulot mais la personne qui reste, qui chapeaute, et biso tout au ça après tout ça la journaliste mais maintenant tout comment est-ce que azo chapeauter, comment est-ce que azo chapeauter parce que la minute il faut apprécier l'homme à cette époque. Oh, car l'ingratitude est condamnable. Époque où ils époque à belle vie. Bon, belle bazar même. Bazo mais qui même succès comme Falina fait. Même succès. Oh. Mutoyo azana époque oazo maintenir oa simbi flambeau tibo vanda bandako na bino botalanga muto simbi flambeau ya théâtre muto azana monopole donc azana na suprématie ya théâtre. Vous le savez tous ces belles vies. Oh quoi na ba film belle vie. OK. Na scénario Poutine. Oh yegara. Oh yegara. Pomba ya nini te yende na scénario et là l'écriture et l'écrit à Komara ya Komara te ba nobina na film on kata ba danse ozu obandi obinisa binisa mikolo bele ba ko bina pambili ya belle tellement que bazo déjà ninyo bazo déjà préparation ya robina bina na ba film siko milabela obité na moni nde bino ni na bino ebongi na ki danseuse yo bina e pana mais belle ba bina pas mambila belle ya solo donc belle vie à salaka bino et loko belle vie sala fallait quand même bolo ba merci nandeni soki lelo ba chaîne nous faisons respirer soki lelo ba place nous faisons ba théâtre ba nous faisons lokoba bima c'est grâce à cette dame. Voilà mon a des fois un moment on dirait ça la mabé. Nandi ni asali mabé ko sunga ba image ezali hein. Yoza ba image oyebi yoza muta presse oyebi ba image nene ki. OK. Biso na on nga na ba belle vie. Et belé ndeti chaîne roi SBA tambola na image ya belle vie. Ah. On suka la ba dire. Kopé sera mutu moi idée mais tombo na image ya belle vie. Kopé sa mutu moi idée. Voilà, il y a ça la chaîne, mais il y a une image. Il y a ça la chaîne. Qu'on peut savoir sous matériel, on y a ça la tourner. Oh, ah bah ça sous matériel. On a CP là parce qu'il va barrer merci. Voilà tous vraiment en tout cas gratitude dans notre CP là non merci. Moi qui dans mon tété naé, penam tout mal azara bien na terre na terre on sa ba chaîne penam nem tacha. C'est donc y a azam marraine ya chaîne o. Son marraine balongola difficile facilement. Oh. Parce que nous avons marraine ya chaîne. Donc si les gens ont imaginé ça, si les gens imaginent ça, donc chaîne on a dit étamboula et mon image à Belleville à mon Congo. OK. Et mon image à Belleville à mon Congo. Cette dame là, il aime tout azana minute azana la chapeau. Il y a monde à théâtre. Oui, c'est peso bête na monde à théâtre. Et betani film. Film ni o ekokana film na kin makam. Oh, film nini ekokana kin makambo ya Belleville télévision. So ça film mo été na kin makambo boya na usiko. Na za na lo na autre. OK, vient na bob makambo ndo okende soki mabe. Bongo okende mabe. Muto yo kufa ko. Muto na été tout na sueza nini. Ezani vieux panza kante ke oto yi. Omoni ndeti biso famille bota to vana so na kona biso to vana na biso pa. Famille bota eza ya bonzambe. Ils ont la race, il y a des démons qui vont vendre quelque part. Il y a des démons qui vont vendre quelque part, mais il y a des sous-démons qui vont vendre. OK. On va bien avoir Kanfouji, Diablotin. Donc avant, il y a quoi na yemo watindi babo kende. Boke ko provoquer bon pour biso pe ba ya otala biso no ni to sa ya malunga. Oh, ils ont bon onde. Biso en soi personnellement tout qui pas maman na bangote. On n'a pas ce temps là. Toi là film danger za nani na famille Bota na Belleville télévision na Candy Star. Ba film danger qui toko ezana tala na ko sauter dalida so continue na sa Belleville. Tali ba film à lobby au kasondire mutu mo bo mutaza ko se retrouver. OK. Autre film monte aussi là ezaki récemment film monte aussi là. Na kati ya film maintenant en général. Toto bete et misali selon moi les karma existe. Neti ezaki ta film ya ngona te. Mais na ngona balanga ta film ana ezaki ke non, ba tuba ba que les karma existe. Voilà. Donc ça dit dans ma film surtout au Belleville beta li solo ba se retrouver. OK.
Pour moi, on peut na hôtel vendre beauté na hôtel film mon boy toujours bina te netinga na bina ka déjà wa to ebi mam sinda bina ka so santimele te na zoloba na so to tala ka to mona ka te mam sangona si le bisalo kasi mam c'est ça ka mama te la si mama bino ka zande za komone kasi on est ça va pas na nga za nga da journaliste au milieu du village nga za ni famille bota ni aba no bengi o monde bina na ma souris ko lève non yo ka vela ba mo ba ne ko kina na bi ba fanatique ne to lo ba conseiller 10 MP ba boni bo ko mina na commentaire wana na mo na bo manifester ba benga imam so koto so to ke na famille bota koto so to ke na famille bota koto bela ba benga ka enani ba benga mama Belvi Kandi la patrona to benga ne ba benga ka e ai si ko so na bengi imam c'est comme na comme so ba ko na otu na ka question on va tirer mon sourire aux lèvres oyo lo bi ba to ko bina on so na koto ko bina na bato ba danseuse ba c'était pour la ta mo mingi si mo so le tala rango to biso to yaka na ba film on sensi pena que non to vandi boye mutu mo bimisi na lisolo bien film on a kata ki parti moko boye na tiango na kata groupe na biso ya famille OK donc makambo ele na kata famille na biso yango yo biso linga bon biso linga ba Eve concurrence za royal oui bon so tellement que bon film ya malonga te bolingi bo diembela Belvi Kandi asa suna tango na te ya kopesa omoni wona ezake poka Jésus ezake poka Jésus moi si on a simbaka Yesu na nani na sultani na Jésus abi que non na sentir on se dit voilà ezali bongo bino botanga Bible mingi so acte bango olinga basala Belvi yango wana o Yesu Masiya sala Belvi sala à l'exception des personnes alors on va faire un sous wana bi bango tout babaku au bon ba ser on lo ba ser on va faire ninga lo ba tom so ba dina na yo ba ser lo ba yana po yo ko da yana non oh Thérèse oh moi c'est qui boani on sait qui pourquoi ni nango on sait qui pourquoi ba yana lo ngol ba yana lo ngol ba dina na voilà oh comment dire na bi dina na tout oh so na pena kazi ça va être atika de oh mais OK ma de la tout ça atika de abino Belvi a minga mutu te na ba théâtre d'écriture Belvi minga na eza papier na biki Yesu na makomi batu musu bazala na ba minga ba fraude de terre ya ba maquillage ba nini mais ya zo ratana na une écriture ozo le maboni wa notre société ba musu bazala ratana bango ya ba maquillage fraude de terre ba nini o madame Belvi ba ko bimaninga na lamungi na tongo boîtier foot pe ma bimekine OK sur la mapkine siko na tawa na oli ya luka ba nongoluka so mba 2 3 couches moins 4 moins 5 ya zo luka tan koma so yete mazo koma bino boli ngo profiter na sima mo kongo na ebo so succès ba chaîne na bango na nyonso tout so batangi koma to pesa bino opération to saka 1 mois mutata na komba Belvi na ba chaîne na bino c'est bon tama de te basa no moni na ba chaîne na bango na nyonso tout bo saka 1 mois botanga komba Belvi c'est-à-dire bo saka 1 mois bo mois ba otala masuti maman na ngai ko bolema omoni bano nyonso tu bano lokoso nyonso tu baolekala TV banokio baoleka bango ozoseka po anini bayagola wala zombi ozakokima classe mpona Dragon Ball Z wana yagola nde okota super pouvoir nde soki netelema esala ndeti mo libandi kasi yagola Bombolema, ça gentil papa. C'est boya nzoto ko finga nde lata nzoto. Ya solo, mabi bino be bwana bat ba finga kati. So totali de mer, ye pa kendanga na sila ndet moi ja. So totali ya kendanga na sila ndet moi ja. A démarrer ya Gabi, OK, ya Gabi bando so la pe bien na Belvi kan. Tela fingi de mer a fingi. Ba propos
Ouais, demain pas démarrer. Yoka demain a démarrer non mututé. Demain la zone sandé bat nanzela. OK. Demain la salle émission en français. Ba on est siko eloko est compliqué ba ngoza français. Oh. Demain la lobara. Fallait ba au moins so bana batulora bataba gingombe kuna ona ngamula bango et ngeza bien. So demain la salle émission allez moi ba té koto au moins yona afinga kité aloba kinde oza ma comportement boy bien français on est là ça boy. Ce qu'on voit français n'est pas compliqué bon. Au moins na vie na kata vie na ba famille so za batulora ba yagola. Tala ni yagola. Oh, Yagola c'est aligné. Quand on est tout roi Yagola. Oh. Au sommet de ta famille, bota allons le bilan à la télévision. Oh, Yagola là, hier on a pas de faire bi. Mon sa mon la famille bota on a émission na single. Souki boye, boya boye. Allons la défait na ça télévision. On a des journalistes. Journalisme. Mais ce joueur. On a presse. Comme oh. Azanae communicatrice. Azanani. On a des mots on les ont reflétés dans le dictionnaire ya on a des presse on le bilan bola ti senge ya wangata. Oh! Il y a 5 000 francs. 5 000 francs, on a 5 000 francs. Ah, oui, on a pris. On a vu comme ça. Mais surtout, capter que déjà satellite, c'est totalement on va te dire, on a 5 000, on a 3 na 4 sachets. 5 000, 5 000, 15 000. Avec tout ce qui se passe ici, la famille Libota ou quelque chose la belle SB. Mais ma belle-vie, quand ils sont au courant de ce qui se passe, non? À ce l'autre côté. Je vais te dire une chose. Biso, bayambenga na télévision. So botuninga magamusuti na loba pe magamusuti. So tuninga magamuka pa ya bana na loba. So bando tunanga mamba boni kuna na kati ya famille bota filme na bino na yebiso na so ba filme na biso. OK. So tuninga magamba bana na so ba nde ba finga madame Bellevue. En tout cas, je vais venir. Na bisa ko déjà que na yi. OK. Na loba bino ata boye bo sangani na 100 personnes bo finga ngana ye déjà, je m'en fous. Je m'en tape ngana ye déjà. Sécurité. Ya ko sakalate. Et surtout que des hommes tournent en tant que fan ou communicateur, pas marambo communicateur. Ils ont un système autodéfense. Ba communicateur on dit yango zo sala défaut ka yango. Parce que soko sa fan o ya ko loba biloba loba et ko peso kanda soki considération ezate ça ne tindo longa nde tomoni butu lelo ibutu ya zo nya. C'est comme on a ebiso lo moko bo. Na monde oyo ba comprendre raté il y a des parvenus. Ouais, il y a de vicieux et des vicieuses. OK. Bango ba parvenir ba bimara de nil par aye ne kaka pa kotina kata makambo ye ayebi na mutu na makolote ya loba yibutu ndeka lobi makambo wana ya loba yibutu ibutu azaki na succès te mère abendi pembeni apesi chance ibutu andi travailler mais na ndimite ibutu ba 500 na ba 400 zaki ozozongo susu ta famille bota ba mystique ba osanga ne lobe na ba lielo na dan atindelo $1000. Il y a comme une analyste au milieu du village à Olonga. Ah, petit théâtre, na loba ki yango. Parvenir. Je vais vous dire une chose, les amis. La chose qui est vraie, c'est que Yibutu, alingaki, Madame Bellevue, na kati ya makila na été, c'était pas naturel. Ezalaki kaka boye, aïga aluka succès, ya flatterie, aluka succès, aluka place nini bandozo basan, aluka guna mère pa benda ki a pesi chance. Eloko bomeka eloko moko. Nini ngo eloko ngo eza nini po eloko. Kaka po atia ya la film moko te boye pesi vertige. Ah Yibutu. Bon biso tout ba 200 ba 300 ba 500 zora na ko ba tindela ko ba famille. Considération que considération de peut-être alors peut-être maman Bellevue candidat on soit considéré qu'il était comme communicateur. Yaza mta sala maboki. Yibutu. Kamboyo. Yibutu ba feste na takana maboki. Ata feste na lo mo mubutu bo. Feste no boye lo pa ya tâche. Le koso mtezo bomisa batu lelo ba Yibutu tala mwana yo le koso. Ndembo pona Yibutu. Le koso oui. Le koso mtezo bomabatu. OK. Netingane na abo ezala na za mbongo. Ezala na mbongo te. Na kosala wana tozana bango parce que moi je la sens cette sœur là comme ma sœur propre. OK, il mange éthique en internet. Yo ka singa wanga na. Ezala boy. Obi jour na c'est na zalo ba mamba faire. Na lo ba mamba faire ne. Na lo mamba faire ngana yete na za golo te. Voilà, oui ça. Ba mais ngana sa famille. Netingane na aboye. Bellevue na lingaka ye comme sœur. OK. Sœur na nga penza ya ndako nde na mona mami molema ange molema ya Dodo Machi bongo omoni oya ngeza ndengo wana donc so na bi bongo. OK.
ozomona nalingaka ye comme mes tatouages tatouage nanga alinga ngo nganga yanga yalokwa nga tatouage nanga o so na chibo mona des anges amis sabi molema na ntango vona na plateau sono mo ba tatouage no ezaka kitoko esala bien bon parce que pona de ça la belle vie mabe et comme il passe tatouage nanga et douleur et sala maté so na chango laser laser ego nyoko la faire souffrir ngati na kata mteme ko vimbisa na pe liboko mais tatouage là baza sala mo vimbisa liboko te OK on s'en comprend et ngelo ba ke jour na kolongwa famille boto na yoka si na douleur parce que na se séparer na corps nanga mususu na zaki nanga elle ko kufi OK mais sangoku na ba bani sangoku ndenani na bandeko na nyonso to bazalaka wana o bango nyonso to kuna mo mbala za te bango tu banzele na ndeni bango tu ba momi na zuna be momi nani tonto zuna momi tonto bisaka wala mo zambi na ngai Yesu makambo yoke mabe makambo zoke mabe obinze mo za yimba kala za ikuza dunyema go libanja tata polo wana tonto makambo yo obi bato agenda kofuta bambongo na ba epe ba fille moko boye o ba eto yebeta mutu na bonte na makolo aki ofuta mbongo o basala ba voice o basala ba nini o basala ba blog wana na desi biso la famille bota to ba temps wana te tant na biso eza so ba pesinga mbongo ki chata mo provision na palais aluki bébé na ngai ya liboso siko ekomi na tanto lukele musala OK moi la liboso auto si sa licence oyo ya gola okomate oyo libuto okomate ozuma okomate bango temps ngala zo ba epo sala mamonengo ya passe Miss Lolo oyela wa akoyela yo wa ya kuka na koyebisa place oyo ya bimelaka si yo se retrouver na musala oyo yazali abimela au monitongo ozala ba comportement le roi batunyo surtout ba na paka juma oyo kozaki moto ya côté wana ou spécial chance comme muta télévision place uta yo moko miyebeli au place balobaka ya 2000 eza ya 3000 eza ya 5000 eza non ya uta ba koto kuna uta ba koto wana est-ce que comment on dit série na série bipete on no bano ke ba parvenir le mot parvenir les ana faut vivre ça ba ke dictionnaire molema faut que ça bomba que dictionnaire nous on est là nous allons pour recadrer bango la bêtise na ba ya na télévision bango lui avant basa ko mona so ba lo finga famille bota to vani nie to tala bona musika ba lo ba yuma ba famille bota ba nini ba bona so na monde biso pe photo ya siko mais to yande ti bango te parce que on va insensé comme ça va insensé c'est insensé mais Rambo imaginez yo yebi moto yo tangeli presse yo nous awana imaginez quelle déontologie journalistique peut permettre biso to banda kolela ba maman poto botinela biso mbongo maman botinda ba tap 5 maman penza botiki bana boye fam ba kuku botinda mbongo ngala kolela na banda senga mbongo na balaba et na télévision nga non ça l'émission non ça l'analyse ba che ba caméra on devant mi balebo piu alinga na bando lela mbongo wana ba koki ndeba sala yo tala nani on a te mona na te nani mwana nini ngana wani ngotanga ba kombo ngana wani ngotanga ba kombo vila tala ka émission na bango mona ba émission na bango ta bana ota ba émission na bango o mona mona ba émission bana wana ba ole na pena la bana TV bena mama boye botinela bisoko ngapa nga et yo molema et puis la famille bota OK aleli pena la patronne aleli pena la télévision bona ole na mbongo so la patronne pesinga te sentir moto wa ngana ya libomo ya osala te la mama chérie moi aussi voilà bien nga bob molema na ko chité te po na tuno question te baso wana tunyo te seki ezali suma po nga to vandara to la to la muki to mona mwana dadi ki kanga dadi ya dadi o biso voilà wa utakufa mwana na yo a démarra bela mabe mes familles bota ba mama ya lesbo le kana be miso bo zwa bo sokola bo loba onyo so bo mais lelo to lali to la muki to moni davina quoi niveau kena sila bisalo attends-moi respect Ozo kateri ndembo ke panzani davina mahamba sali sila c'est pas du tout bien mais Nabi respect en réciproque OK. Moi, je respecte les gens. Là, bateau, surtout banasé.
nanga nase nanga c'est-à-dire baleki wanga premièrement pour respecter nga bien apesa bango o bango pesi bango respect bango pe bazongi selinga nga kutu na linga na banda bango nde respect. Est-ce que même ça bandaki te na lobi OK na lobi tant yo lobi ke biso to ya boué otuna ni madame Belvite ayebit siko tant bana na baye bayaki otuluka Davina puis bayaki na ndeni Davina sala émission na bayo finga ya la ta bilamba froissé ala ta babe ala ti la mama be asali boye azongsi boye abiko la tate ainsi de suite plante sobe perike kuba tala na kosote mutu roi Davina aola ta perike kubati na porte parole à Davina te a sœur a petite sœur masa muta famille c'est là kasi on na ebisa Davina perike kuba 0 Davina leki Davina leki aleki Davina leki nani Davina leki Davina neti mutu roi neti na zongela ga mono mingi ya gola Davina leki ya gola sali nini lelo wa yo Davina leki yo kozala mama oyo a sukolaka moi bonne na yo so yoka o sukolaka nani Davina bilamba non mais siko moi Davina tikele bilamba ezata oyiba oh ya gola droit de réponse ça oya aya na ye ngaza ya gola ko sokola Davina bilamba do yaza ko bonne Davina yaza bonne Davina forme nene no moni yaza bonne mo bazaka propre boye aïe nika bilamba na tongo so bimi bo bimi c'est-à-dire vous molé ma propos ya Davina bino bozana ngo d'accord parce que il y a des gens qui sont bon ba Davina ça les bien akende plus loin que ça lo ba que si la bota kate si la soko benginga ko mona mais on nga na yoka ki motena ebiti oh na ba vidéo na téléphone na ngeza pona yo qui sont quand même le yo ka ki alors yem ta ba ki mais Davina quoi il équipe partout Davina na akwa po ye akwa nena ebiti wana Davina ya famille bota Davina akwa biso ne apwa ye wana to kende bongo la justice bolonga ya famille bota déjà apwa les apwa viens na ngapa mais manga vraiment la compréhension pour la comprendre ko chaper ngate Davina ko koloba ke si la bota kate oui ils ont une voice to vidéo donc c'est comme si émission ils avaient au direct après ba bengié abandi ko tenir ba propos mo même pas yo so vandi botel aussi pas non bon comprendre ya na ba méchant na eza mutanta na ba kanda na ba façon na so za ba kanda siko sande ebite kanda za mo pa c'est-à-dire ozo encourager les mal eza makambo yaka mondo na ndenge na ngo eza na ngamnango ya ba réalité na ngo moi je défends là où il y a le bien, il y a Belvie quand il y a le mal, quand on doit défendre Davina, on a quand on fait Gingo, on doit défendre et à continuer, na bien. Français n'est compliqué bon. Maramou Gingo baroma les français n'est compliqué bah. Français compliqué les sous. T'es français. Pourquoi tu peux pas français bazar? Gingo ba ouais, demain pas démarrer. Yoka demain a démarrer non mututé. Demain a son sandé batnanzela. OK. Demain a sala émission en français. Ba on est sur le logo compliqué ba on est français. Demain a lobara. Fallait pas au moins so bana batulora bataba gingombe kuna nga muna bango engeza bien. So demain a sala émission allez moi ba té koto au moins yona afinga kité aloba kinde oza ma comportement boy bien français on est là ça qui boy. Ce qu'on voit français n'est pas compliqué bon. Au moins na vie na kata vie na ba famille so za batulora ba yagola. Tala ni yagola. Yagola salini. Tala ni tumtulora yagola. Au sommet de ta famille bota alongol bilamba na télévision. Yagola la ya ba défait bi monio sa monio la famille bota ngana émission na single suki boye boye. Alongola défait na télé. On a des journalistes. Journalisme. On a presse. Azana communicatrice. Azanani. On a des mots, on a reflété dans le dictionnaire. Il y a des presse. On a des bilambo là, il y a wangata. Il y a 5 000 francs. 5 000 francs, on a wangata 5 000 francs. Ah, oui, on a pas pris. On a vu ça comme ça. Biso to capter que déjà satellite, c'est to kali nga to bi wangata. Wangata 5 000, wangata chango 3 na 4 sachets. 5 000, 5 000, 15 000. Avec tout ce qui se passe ici, la famille Libota ou quelque chose la SB, même Belvie, quand ils sont au courant de ce qui se passe, non? À ce le côté.
Je vais te dire une chose. Biso bayamenga na télévision. So botuninga makambo suti na loba pe makambo suti. So tuninga makambo ka pa ya bana na loba. So bando tunanga makambo boni kuna na kati ya famille bota film na bino na biso na so ba film na biso. So tuninga makambo bana na so ba nde ba finga Madame Bellevue. En tout cas je vais venir. Na bisa ko déjà que na yi. OK. Na loba na bino ata boye bo sangani na 100 personnes bo finga ngana ye déjà. Je m'en fous. Je monte à ngana yi déjà. Sécurité. Eh, ya ko sakalaté. Et surtout que des hommes tournent. En tant que fan ou communicateur, pour marambo communicateur. Ils ont un système autodéfense. Ba communicateur on dit yango ils ça la défaut ka yango. Parce que ce que ça fan o ya ko loba et on peut se prendre ce qui considération exacte ça ne tindo longa ndeti to moni butu lelo ha ibutu ya razonya. C'est comme na ebiselo moko bo. Na monde oyo ba comprendre raté il y a des parvenus. Ouais, il y a de vicieux et des vicieuses. OK. Bango ba parvenu ba bimara de nulle part ayene kaka pa kotina kata makambo ye ayebi na mutu na makolote ya loba yibutu ndeka lobi makambo wana ya loba yibutu ibutu azaki na succès te mère abendi pembeni apesi chance ibutu andi travailler mais na ndimi te ibutu ba 500 na ba 400 zaki ozongo susu ta famille bota ba mystique ba osanga ne lope na ba lielo na dan batindelo $1000. Il y a comme une analyste au milieu du village à Oloba. Apotika théâtre na loba ki yango na parvenir. Ayebi lo bazaki osala te. Je vais vous dire une chose les amis. La chose qui est vraie est que Yibutu alingaki Madame Bellevue na kati ya makila na été c'était pas naturel. Ezalaki kaka boye ayeka aluka succès ya flatterie aluka succès aluka place nini ya bandozo ba 100 ayeka kuna mère pa benda ki apesi chance eloko bomeka eloko moko nini ngo eloko ngo eza nini po eloko kaka po atia la film moko te boye pesi vertige Yibutu on surtout ba 200 ba 300 ba 500 zora na ko batindela ko ba considération considération de peut-être alors peut-être maman Bellevue candidat on ça considérer qu'il était comme communicateur yaza mtasala sala maboki Yibutu kamboyo Yibutu ba feste na takana maboki ata feste na lo mo Mobutu bo feste no boya le pa ya tache le koso mtezo bomisa batu lelo ba Yibutu tala mwana yo le koso ndembo bona Yibutu le koso oui le coson te bon mabato. OK. Neti ngane na abo ezala na za mbongo. Ezala na mbongo te. Na kosala wana tozana bango parce que moi je la sens cette sœur là comme ma sœur propre. OK, il mange éthique en internet. Yo ka singa wanga na. Ezala boy. Obi jour na zo c'est na zo lo mamba faire. Na lo mamba faire ndé. Na lo mamba faire ngana yete na za goloate. Voilà, oui ça. Ba mais ngana sa famille. Voilà. Vous encouragez vraiment le mal. Non. Moi, je ne vais pas encourager le mal. Mais mon problème est que, mon exemple, je ne peux pas accepter. Il y a pasteur Mike Kalambay. Ok. Na ko accepter ngote bablom susu ya. Nzema pasteur Mike Kalambay oui bien. Nzema. Mbata babeti na litama ya gauche. Na pesi à droite babeti likofie. Bitumbelo ngwe na libanda ekotelingana asoko bilombe ko tsanga tsanda ko bunda. So beti na gauche na zo si droite na ngapebeli. So ba popo ya Davina okolo ba asenga pardon azaka pa pardon pour na sœur na ye ene na ye pe. Oui, en tout cas Davina apwa ngai ya na ona ile boso ya caméra pour na osenga yo. Oza mascarade. Mais yo kote na yete. Parce yo bina lobate. OK. Ngai ndeko na yo frère na yo ya na ye ku liboso na yo na liboso ya famille bota mobimba. OK. Lokolo melisi bana na pema yango moni ba komo luka senga pardon ko senga na ote vanda na onye. Silence ezara arme ya guerrier ya batamakasi. Donc so gagner na bango allez bravo bébé umela. Merci beaucoup de commune Souka, cameraman on s'est mis aussi vraiment pour na passage na yo, l'émission la biso ya lelo. Ba ta famille bota ba retenir ni na passage ya Bob Mulema ou ba ile chouchou na bango. Chaîne ezakuna donc Bellevue TV ezakuna bo kende ko s'abonner lisusu ba film na biso ezali. En tout cas to beta mino lisolo ga ya film que soki film total ya ngote et rozala pena bien te donc le roi botal a déjà filmé na 24 heures 100K. Oh, tikali to tikela bango batala na bango donc tant to bezi déjà 100K les bagoya sous wa sangani to kei na ngoti na sura ça va vraiment bien bo continuer au la film
Madame Bellevue Zawana, Zaki na Congo central pour nous nous à préparatif, nous sous Sika, va film sous Sika, à Zongi déjà Kinshasa, alors bon, vous allez décider. Que Dieu vous bénisse, maintenant surtout shalom shalom chez vous à la maison. Merci beaucoup. Bien Bob Molemba ya ratarate ba propos na ye engagé karaye. Donc nga etalinga to communauté to bien tu étais pour nga apporter, moi je fais seulement mon travail. Donc un grand merci à papa Dédé, donc voilà derrière la caméra de tous les jours. Un grand merci à master nga Andy Bobo na yanga ya ton babi Angola qui se respecte, voilà. Ce qui est so zongité to kutani à la prochaine, bisous bye.